Elle avait 19 ans. Tolanda, moni même na procès, na parquet ba Rolanda, ba yoka beaucoup plus eux autres manam noko na yo que o nga na yo kaka. Plus na munoko ya mwana tsukato ya ba yoka na munoko ya mwana mwasi parce que mwana mwasi le dit non. A choisi na 15 ans. Allez, c'est ma raboti na 19 ans. C'est ma 5 ans. C'est 4 ans. Salut 4. Non, et comme JB et comme la paye. C'est quand le pembe ça la comment tengama. Il va a epere non ke ba ki ba balaka mwana wana. Non. Mwana mwana ntsuka ba balaka yi. Balaka mwana JB. Je wanga na mwana te. Abala epena. Et la réfraction juridiquement la réfraction ko wanga ni mwana. Ici est classe près aussi est-ce qu'il faut kaka yo au niveau reprocher JB ni. Non, ngai na reprocher JB. Martes, excusez, au reproché JB n'a pas mis balé. Tika yemo, mais c'est tika Martes, abi c'est idée là. C'est là na ça. Excusez Martes, quel est y a ça là sur la compte. Kasme babi, kasa yaki déjà danseuse. Mais allons moi de mon danser da comment d'ailleurs JB a fait déjà parler papa chéri, avant d'aka déjà quelque part. Alors que nous ne pouvons pas voir chaque année effectif, il faut que travailler. Il faut que place sur il faut que est-ce que JB m'a permis ça y est, to y m'a paiement. Faut que je na tant non sur Linda moi ya tika moi. Linda moi ça kakol. Avoir jamais maison mère. Na Linda. Mais Linda kakol y m'a petit ça. Et moi ça pas cher boya kabina yo yeba. Na zang libre boya. Que ngam na tinda ki yango ti. To na posa ya vidéo. So kisi njo na sima ya caméra. Alobi te. Ko matoma na sima na biso awa, na sima caméra. Ba ko zui on ba dibe. Ba fingi te, ba lobi lisolo te, ba tala biso ga. Ba zo tala. Donc njo rappelle avant la liberté wana. Donc République démocratique du Congo. Mais pas pour un politicien. Nengo zolo ba wera botala mo susa ba ka ba ona sima nengo o ko fe wera botala mo sa batu na poto aw moni siko yo foyer wera na ma problème non yo ba ko na sima yo to bangu donc tu vas vendre la sima merci beaucoup qui sinjora a kota mo BCBG pour a gagner nini qui sinjora ça fali pour na 5 ans faire on nzoto na yi ko nda vutuka. Alors, je ne vais pas. Pour ça que je suis Zimbongo, après ça, je vais elo côté. Ça fait moi, je vais lupango. Après ça, je vais elo côté. Oh, moi, je vais papa chéri, il y a ce qu'on limité. Excusez, excusez. Faire encore répondre, je n'ai pas été, je t'ai dit. Mais Batounaye, c'est là, papa, c'est là. Il y a Bazali. Ma famille. Faire papa leki. Faire dans leki ya Jibin Piano. Faire dans leki ya Werason. Normalement. Papa Hervé. Allez là, poto. Azo la sera $10, tu sera bon côté papa chéri. Comme montant ça la poto na ba dit bon on sera pas Jibin Piano. Si on peut essayer moi na beaucoup la monde bien. Chers internautes, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Die Lomata, la présentation de Kateb Sarabino et Sika Lomataniati. Actualité oblige parce que je ne suis pas seul, je suis déjà là avec mes invités, il s'agit là de mes confrères. Donc tout ça, à ma droite, j'ai mon frère, mon confrère et mon ami de longue date, c'est l'homme Coucou, et pourquoi pas aussi à ma gauche, j'ai Martin Le Bourgeois. Nous avons développé tout cela. Actualité de l'air parce que tout déjà qu'Internet est héroïne, les lois, les donc avant déjà de passer la parole à mes invités, quant à moi je dis un grand merci à Glorieux au fond au milieu de la caméra pour composer un grand merci à l'assistance de mon petit frère El Shaddai, un grand merci aussi à madame El Mama Sengou Azo assisté, un grand merci à tout balandi sur le gars Bruno Lubika l'argent propre en bon soin à Djongo Naïmen était avantageuse patron éternel, je te salue mon vieux pour composer un grand merci à Shuna Chanel la parisienne et moi si Nzambe donc surtout sur le même langage déjà na Gloire derrière la caméra. Au fond, on a déjà invité Lelo, Célé Moukoukou et puis Martin Le Bourgeois. On a déjà bonjour. Ouais, bonjour R9. Bonjour à tout à travers le monde. Et
bonjour aussi à l'héros d'Alon, dont je cite rapidement Gloirdi. Koulenduka, c'est mon fils, il est le premier fils de mon grand frère. Ok. Qui est Moïse Koulenduka, je salue en passant. Et l'héros d'Alon, mon monsieur, comme on a eu, ils ont moi un bouton, El Shaddai. On a pu citer son confrère Nangaï. Martins. Martins. Je me reviens tout de toute beauté. Blaise, Blaise, mécano, il y a son, il y a propre. Et merci à son confrère R9. Merci beaucoup. Moi aussi, merci à toi aussi R9. Et merci à Bandimangomba Yakoba Plus. En tout cas, merci à nous surtout Bozosala na Rokoma, mais surtout Fabrice Ngoma. Yo yebi vraiment robot sanaté. Il passe donc des États-Unis, donc merci à eux vraiment. Na nous sur Bozosala pour na passe à eux vraiment merci. Et merci aussi à Rit Mutombo. Yo yebi gana ozelara. Yo yebi de soleil. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, déjà, c'est le Moukou Kouto, déjà. L'actualité, au Bengala, qui est quand même tout dérangé. Tout sur la même qui est par rapport à ma moselle de Internet, au Babiso tout au Ibanta qui est Bapandi Sango. Tout bandango déjà, Balobi, tout là, tout la mouki, tout moni, Ndegonabiso, moi aussi, petite sœur Nabiso, Brunette, au Babi Ming, na Kumba Mwana Tsuka, ex-danseuse, il y a Wenge BCBG, il y a Jibem Piana Papa Chéri, au Abota Pena Papa Chéri, tout le monde a l'équipe Internet, Suana, Abimisi, Bafekta, Babotola et Mwana, Babotola et Mwana, tout le monde qui sous plus loin Mikolo, tout le monde qui a commis la non, Maman Denise a côté Mwana, parce qu'il y a Mwana a été, et puis Abota déjà depuis Azaraki mineur, au Batumsus, Bengango Serno, Batumsus, non, il y a solo que je dis Babotia à 15 ans. Ce que c'est solo parce que ngana na habité biso tozala raté ce que c'est solo c'est que ils viol et c'est que ne ba justice on belé wana bo biso tozala raté biso za pona police moto te tozala na pona to solo la na bandeko au ba na de partout na habité avino yoko za non nini. Merci beaucoup R9 pour la question trop importante. Naipet nous sanga mo mukelo Congo les locaux touché na coucher belé biso na média et les bosso question tuningai na pesa nous merci na le boss Yannick Akinia. Yannick Akinia, Rombox. On doit défendre Tchang en Afrique du Sud. Ah ouais. Les millionnaires, il y a des mystiques, au Tchelelo, Zuilelo. Bon. On appelle il y a Palin, le boss Yannick Akinia, Rombox, on appelle de l'Afrique du Sud. On appelle les patrons KD Mode Business. Matisambo, on appelle Bambo Tebele. On appelle Martin Lukusapano. On a très mis Salé Salama. C'est grâce à Martin Lukusapano. On a mis ça là, le Salama. Et si on a comment on répond à la question là. Naza musicien à BCBGT. Naïma na BCB ni porte-parole ni attaché de passagers bien piano. OK. Mais néanmoins tout sur la porte ça et l'homme continue na circuit na biso médiatique. Faut me sur là. Moi en tout cas aya BCBG, elle avait 11 ans. Bon. Na 11 ans il y a qui BCBG, je sais pas ndeti ngai. Papa Yemba, paix à son âme, tout le monde yem ta baby saka mers na phénomène fioti. Azara ba Jili Moulanga, ba nani wa azara ba na miki, ba Anya Star azara ba miki, azara ba mineur. Oui, papa Yemba suit bango akena bango Bercy. Mais ça c'est Paris, Olympe ainsi de suite. Et comme dit papa Yemba zaki na base ya ko baby sa mers, azara bango ba mineur. Mais ba nango ba kenet ba poto ba so ba mabala. Donc c'est que sotoke tolongona mukende bomba bebisa ki ndera bongisa ba fina bango po ba msupe bazonga na ba formation. OK, d'accord. O etali mwana nsuka leki na biso akota ki BCBG na 11 ans. Tango yaki o nazo yeba, il paraîtrait Jibem Piana aboyaki. Autant yaki na Monica Celeste bazalaki ba BBC ba BBC bazaki belebele ati wana. Ça comprendre. Non, apport na yé normalement, on habite à Ngoyanamine. Nous avons sous-estimé artiste était on a combo ya moi Nantsuka. Aibi ko bi en tout cas ça danser au ngananu na la fan na. Mais néanmoins tout le basolo koti et toucher ba couche ko toucher té. Mon Nantsuka aya mineur, maman ya mon Nantsuka, il paraîtrait aya ki ko senga. Ti Jibem Piana. À kota na groupe. À l'époque, Masana ngai ki senjora. Kissinger à Vienjor, leader américain. On a massé dans Morondo. Basolana Kissinger à maman na bango. Avec sa grande sœur. Basono à Kotaka quand papa bo orienté mon amour linga robina mingi.
Non, qui m'a dit que la vie, mon ami, mon balabala, et puis là, je sais pas moi. On a besoin d'une histoire vraie et concrète. Ouais. Basuye, na 11 ans. Tout le monde a mon antuka, puis à l'époque, phénomène viol, les agis n'a santé, oh, tout ça dans le lot. Ouais, ouais. J'ai bien protégé qui moi, na a Kenaki, ma pote, qui n'a pas beaucoup de bébé, pas concert. Parce que moi, antuka, et quoi arriver, Toyoki. Jiba Botisi. Toyoki. Pour moi, presque m'télo. Presque m'télo ba. On a dit que non, m'télo ba, il va falloir s'y mandat. Balabala. Toyoki mwana nsuka, Jiba Cheyesen. On a fait infraction. Na moto a 19 ans, a 18 ans. Il est infraction. À 8 à Boti na 19 ans, papa chéri. J'espère que vous en avez la preuve que mwana nsuka a Boti na 19 ans. Motaloba yango sa grande sœur propre. Mais le lot, ce que balobi qui est battu, monsieur Baye na on internet, c'est que moi en tout cas, à 15 ans. Hier moi ben moi sur le bien, on a 15 ans. On a Kamou. Mais on a sa grande sœur na yé. On a Yann, azagi Yann, azalagité. Asa il y a ici la raté. Il y a ici là. Il y a une date d'inspiration té. Donc c'est-à-dire il y a na ya lobby les qui n'a bota na 19 ans. On mi 19 ans bota wana. Papa chéri a payé ça bango parcelle. Parcelle. Je sais que bien, on a bien. Ouais, tu es bien. Papa chéri a fait ça dans parcelle. Bon, on a évité R9 Sunganga. Quand on parle de viol, et ça là, ozo salamuto loko mutas azo linga te indépendamment ya foroté d'ailleurs. Ouais ouais. On a commis viol. Forcé. Au forcé. Parce que moi tu comment on va violer, azo ganga pourquoi? On a et bon viol on est décalage il y a banda viol les salamaki. Si viol les salé 12 ans 13 ans. Et là sous violé. Comment tu peux si tout autre? On a commis consentement là. N'habité. Moi na bazo violer yo. Et pas papa chéri motopamba. A violer yo au gangité. Ozo continue toujours dans l'orchestre, on va violer. Bon. Au long te au fondate. So viol est commis. On la fonde pas faut violer le faut funda lobby. Bien n'a pas que faut funda. Non, Ernest a violé yingai, Martin a violé yingai. Mais yo ba violer yo. Oki viole ngo bien au bombi. Viole ngo boti sou mwana. Alors misango o bongisa viole ngo comme viole ya solo. Tango déjà mona comme na ba 9 ans na 8 ans. Et a violé. Mais ce que avant de Martin to comprendre non. Moi en tout cas lobby et le moi lobby que hier ce qu'a réclamé pour la télé parce que et Roumeli ça fait un bon moment. À mon alsou moi en a été. Moi on déjà la famille il y a papa chéri donc grande sœur na yena mère na bango ba pekisa même hier aya otala moi en a. OK. Et puis il y a lobby que parcelle oyo biso ngana to yebi que papa chéri a pesa bango. Oh oui. Il y a lobby que mutu mo abima wana qui a sommi de parcelles wana donc papa chéri a teki parcelle wana. Tu regardes mon R9 qui veut noyer son chien la kiss des rages. Voilà. Il y a l'initiative JBT. Attends, malam papa Chira lobby. Jiba salaka mabe. Mais toi qui n'est pas tout ce pas Martin. Jiba est responsable. Jiba pena kutani na makambo e belé na vie. Auto ko tchasu jiba comme nzoto teto c'est la beauté à malam za congolais. Abinsa biso star na biso a Edika. Ouais ouais. Yo vraiment ebi que zalaki yo mo kontima ki relation yo na papa Chéri. Pour ça on m'a pété. Tout le monde ba mi fait tout ya mboko ba botsa ba d'assise. Tout. Na lobby boy ba mi bino nyonso to balide ya bobo tsaba na fe. Oh. Baza pala ça quoi Jibendoki, le quoi Jibende Mabé. Je suis pas son porte-parole. Na ça pas attaché de presse na yete. Na lia pe mbongo JBT, c'est Dieu comme t'aller à mon JB. Ça ba rôle je sais pas comment t'aiguiller mais. Na ba vérité pourquoi Ava responsable. Ava na bana. Tant vous a papa le quoi la JB ne ngona ozo ke là tu sais le mot le quoi la za Mabé, le quoi Jiba Zandoki, le quoi c'est-à-dire na moni nani leki na biso mwana tu aké moi mingi mabe et peut-être on créer problème wana là so mwana za comment na mwana et c'est ezaka mwana liboso ça lokola liki ba wela ngote e pasuka ya mabe wa na baluba nene yebi bon na za na mo maîtrise mokia ba baluba pour ba frère na biso ouais ouais tango moni que même juridiquement ba pesa ka mwana na muto ya za responsable. OK na bandeli ala ke pa Jacques Nyembo son éminence bapesaka mwana na moto aza responsable oyo aza mature oyo akoprotéger mwana mpona bien-être na ye. OK papa Chira tali aza JB. Bon ça va maman tosala nini maman ami
Maman nani, maman Agnès Lusambo, ouais. Personnel maman ami, maman ya kota biso maman na biso molimo ne pe mana kimia. Maman Agnès Lusambo. Azwa mwana wana abala ye. Ce temps on va pesa ki mbongo ya ba ko bala mwana. Babala ki mwana pas responsable. Bien babala ki mwana pas ya nani ya mwana wana nani ya mwasi mwana ntuka wana. Wana zo yeba. O épingler lo moko bien ba te bele ba yebite ko biki babala mwana wana voilà. Oh na zo ba oyo. Papa chéri binadam. Maman Agnès Lusambo abala mwana. Et bon papa, ce qu'on habite, bah c'est Christa mwana. Tiens, parce que mwana ça ya yebi. Et ça quand il faut ça mwana bah tiens na poto bah c'est Christa mwana. C'est-à-dire bo créer la mwana ndako mo bombai. Te, place mwana ça ba yebi. Mwana atangaka, mwana ça na bonne santé, mwana ça na vie mo ça heureuse. So tu habite tous années ti mwana papa Chira botina ngai, bien botina mutu mo bo. O pesa ye nani. Pour moi, tu vas faire des défauts, ah, bah, défaut, pas solé là. Allez là-bas, poteau. Alors, là, ça va $10, tu as un bon côté, pas chéri. Son mouton, c'est la pote, on a dit, bon, on sera pas chibé piano. Si on peut essayer, moi, on a beaucoup de monde bien. Ok, merci. Tu peux me saluer. C'est le tout assuré par Martin. On a habité Martin, qui déjà n'engagé confrère la c'est là où tu peux savoir image. Il y a le solo tout sur la moi boule par rapport. Il y a n'engagé à yokel parce que ils a presse tout solo là. Selon yo à vie na yo par rapport à ma maman dans tout cas n'engagé à zo déplorer les lots que bazu moi na ba bombi moi na ya moi na sous moi na té et puis le bimi boule on dirait net 15 ans déjà ba beau terrain à 15 ans et bisoto yebi que 19 ans parcelle ba pesa ki ba botola ba te kango lisusu ya senga papa Chira ki ennemi ki liti lelo na mwana ti le papa Chira so la te na ebite yosko en gros analyse ni ça non par rapport na ko loba pona mambu ya mwana suka je pense que maman no se bimi parce que collaboration yi na JB zali souté po ngana yebi ezaki na moment moko babande ko recevoir provision T. Moi tu vas recevoir provision. On recevoir provision T. Tu éviter les pourquoi on recevoir provision T. Ba côte ba joie mo ba boule mo bo lié mo na tsukana mama na bango. Akangisi mo na mukongo. Akenda otika mo na ti et pas JB ba boya ko ita. Alongoli makolo akei pas mama ba JB. Tant on memi déjà mwana yaza mama amoni baili koko na ye akoboya koko na ye kaka bongo te quand même ayambaki bango basololaki yo esenge basololaki mais étant que mama oyo ayebi na coutume akokaki kondima nanu te a recevoir mwana bongo sans accord ya mwana na ye donc ako recevoir nanu koko na ye bongo te faut accord ya piano ya JB mukulu JB apesaki accord wana te basololi il y a quelque chose pas joie qui a zongi et c'est qu'il faut pas benga en famille basololi pour moi na sa nini atikala basolola ki ba ye ba tiki moi na donc ndenge to ba to songa ndenge c'est là lobi ki basonde to donc ba pesa quelque chose pour moi na quoi tout à fait normal et ça m'a vraiment bon mais et loko depuis moi na suka tenda rapport au tala moi na et pas qu'il a retard à moi et là comme ce qu'on poussé qu'on ne retard à moi les années départ il y a voyage il y a BCBG ou bah où États-Unis ouais je comprends na kati au moins moi si tant qu'il y a ça déjà beaucoup bétané dans l'orchestre mon surtout il y a président tant que déjà so bima na yi l'esprit na yi et pas na yi azo considérer déjà mon bal na yi ok. À chaque déplacement, mouvement, il faut ça. Surtout en Monique, il y a un déplacement dans les pays d'Afrique. À Kepekate, il y a un grand déplacement où il y a les États-Unis à Tikali. Excusez Martin, il y a ça là sous la compte. Non, Kassaï est déjà danseuse. Mais à l'ongwa de mon danser, comment d'ailleurs, je peux faire déjà parler, papa chéri, avant d'aller déjà quelque part. Alors qu'il ne peut pas voir chacun effectif, il faut que travailler. Il y a travailler à souster. Ce qu'on a place sur il faut te y est-ce que JB m'a payé ça y est, te y est mon paiement. Pour surtout aujourd'hui na tendance au y a tika moi. Linda moi ça quoi. Avoir jamais mes mères.
na Linda. Mais Linda kakol ye moko mutapeki ça. Et bien, ça pas cher à boire cabine, yo yeba. De place où on a tout le bateau yeba. Tu vois, place où on a des siko, omoni siko secret à ma campagne. Nga kotanga bela se belé ba presa botsa ba. Ba presa mona ka série na kina, ko ba botsa ba. Ba belé. Yanga bango ka. Non, tous à la claire. Non, tous à la claire. Il y a de la forêt ça. C'est là tout cela. Et logo, moi le logo na oloba, na ebi ke na pesi maison merde, na telemisi bango. Babi Manzaka, peut-être on a masala Manzaka, moi si nzambe dile Manzaka. Si des jikuta cha na si. Pour l'année. Achaka c'est pour l'année. Te babi abotana, te babi ne unamsa moi so na de la jungle. Babota te sala no ba les zondi balandela voilà. Mai ninga na pamba te to sola. Mai e ninga na pamba te. Na ningi to kota no mambo na te parce que toi na mambo. Tout ça moi na tsuka. Tika moi na tsuka munu avant pima. Tout na moi na tsuka. Bon. Mono e comme skoli ka pas la tête. C'est to kota pe na okindango. OK, donc moi na tsuka. Donc c'est dire que faut te comprendre. Tu comprends quelque chose donc et le moko déjà JB ko bota na moi na tsuka à l'époque là déjà il a qui déjà bien été. Oh non, Zana Silsa. À l'époque quoi? À l'époque là. Afaka mineur. Non. Elle avait 19 ans. Tolanda omoni même na procès na parquet ba Rolanda ba yoka beaucoup plus eux autres mana munoko na yo que o nga na yo kaka plus na munoko ya mwana tsuka to ya ba yoka na munoko ya mwana mwasi parce que mwana mwasi alobi ke non a joie zemna à 15 ans allez c'est ngaboti na 19 ans c'est ça descend libumu c'est 4 ans ça les 4 mais kolozem yom tozana passe il faut passe wana niveau na grandeur ya passe wana toyoka ngwe pana yo to bayoka ngwe pana na dans ma tête on a soki mwasi azana soki mwasi azana na instance na justice à rendre ou ça tombe ta fundi yo ana raison surtout pour cela que mwasi il faut kota makala non ce n'est pas dit qu'il faut kota makala toi tu as raison c'est pas dit que ils bon non et comme LJB et comme la payo c'est que le pembe comme tengama il faut ay perno ke ba ki ba balaka mwana wana non mwana mwana ntuka babalaka yi mwana jibe je wanga na mwana te abala epena et la réfraction juridiquement la réfraction soko wanga ni mwana ça comprendre na soki au violer so yemo ko mwana ngo ba violer na 15 ans lobati akota wenge na 11 ans soki ba ko toucher ye bo toucher ngo to la biso siko ba toucher na aster ba 12 ans mais so alobati na 12 ans alobi ka yebo na 15 ans so na 15 ans ngo tanga boti violer yo parce que ledo à l'époque là faut tant qu'on a 23 ans parce que Martin a fait quoi à l'époque on a déjà faut comprendre le moko Martin c'est là ouais ça engagement Martin n'a pas sabiso non azoloba c'est là c'est là to ke malé to ba journaliste monde ba série wana to zo ani nyoso to monde ba série wana mona na ta comme na zemi malgré famille na ye moko ya ko tika ye mais ba sa famille pauvre ata tobi lelo o famille wana ba décider ba ke funda en réalité ba osamba na JBT ba osamba na JBT une question s'il te plaît Martin s'il te plaît tout dans la claire excusez bakomi na mbongo sikoyo po afunda jibe yo na lobi na yo ke abi ata lelo ba tenir te na lobi pourquoi na lobi te bazaka na même vie ya o bazaki na ngoli bato tilelo ba chite te non ba mais on est ba fundi te non ba fundi te a déplorer ka parce que tangu mtozo ba mama Denise na kin report allez faut bloquer avec le nom ya bossa liboso ce ka beleli mama Denise parce que aza mama peut-être comprendre donc soko yibi na yo mama Denise mais ce qu'on a c'est pas dit que so mto sala et pas na yo il fasse à moumbu c'est pas dit que ceux que je moi na moko ya mukie tant que yo za parents au groupe aux moi na peu ou encadrer autant ici classe pe aussi que est-ce qu'il faut kaka yo au niveau reprocher JB ni non ngai na reprocher JB na mama Kaomi Bali Martin excusez au reprocher JB na Kaomi Bali tika ye mais c'est tika Martin abi c'est là na silsa na explique na JB ezana mamumi Bali mais au monde na biloko na ba dire ya Junior quel que soit Junior a comme artiste oui Junior a botami na papa ya Wenge mais Junior a za époque Wenge te donc Junior tant azo loba
il faut aluka génération oyo ye fa bunda nango profiter akoki kozwa génération Kofi te. wana liboso ya mibale Kofi pardon JB akoki jamais kopermettre bamakambo oyo ekoma ntina niveau oyo na bainternet na makambo mwana ntuka plus jamais na ndenge toyebi ke JB ase respectaka na ndenge toyebi JB aza expo nasilisa pardon quelques secondes moi 5 secondes pour idée qui m'a parce que toyebi JB toyokaka yango oui JB abotina mwana ntuka mais na façon amemela yango biso nyonso tosepelaka nango eye eleki mais toyaki komona pe Amina yepe akei pe mais eye na mwasi mais de la forêt et KIP mais et beta na mwasi de la jungle fort tika mon magistrat de la jungle avec la biso to solo là c'est que to comme siko ko étouffer de la jungle avec la biso mais de la jungle ndé te j'ai pas fait la biso te yora de la jungle na lo baboy de la jungle azate na bibo net de la jungle o ngana yebi ezake de la jungle silelo dans ces wana ramona de la jungle mais comment mawe ezate wana ngana yoka mais que tokota longolango kaka mais excusez-moi Martin te passe parole yo le elle n'a pas ses paroles au moins nous doit faire l'émission oyo les gens qui nous suivent à travers le monde bah que tout ça est intellectuel et tout ça bah journaliste s'il vous plaît de profession tout le monde on sait pas nango que tout le bac tout là et là comment ça non tout ça na ba précision ndeti ngai maman lobi na ngai junior piano wana nebiso ke na ebite so ngai sele mukuku boye R9 alinga ngai te a traumatiser vie na ngai ali mwana ngai linga R9 c'est n'importe quoi preuve année moi na faire à rééduquer ba nebele ngala moni wa petit na bana biso basi ba keina ba mo ça ba vidéo ya pa yanze ma papa ba mo fali pourquoi pourquoi c'est à travers la vidéo on a fait moi na faire rigolo ngala betre faire ma beaucoup peu importe qualité peu importe coefficient intellectuel ya papa nanga atikali papa nanga à vie tu comprends ça parce que Abraham Junior Piana atika na yeka bon moi on bien Kabila le père hein alors Kabila le père donc bon maîtriser parce que yena sawana Junior Piana autrement ça papa na ye ayebi ke bana salaka bana miki il faut qu'on se le dise faut-il que papa s'il te plaît non yo soyo mutali papa oti libanda abeti papa no liko fasoki alors yo peut-être papa abeti papa liko fessuyer soki ngana ke zongi c'est la papa on est comme malédiction yo sona idée yo na idée yo quand ça ba bantu tata na ngai c'est non muku que je sali soki olingi tata na ngai te olinga moi je suis du bandundu soki olingi tata na ngai te na olingo te pourquoi à travers olinga tata nga to ko boma ye tango bomi tata na nga opesa nga pasi po yenda sali kan na biso ça dit bâton de commandement c'est mon père ce temps où yo bomi pour achever pas nga obomi nga na sima na ngo bomi je non piano il est très intelligent mais il manque quand même des orientations tout le babongo c'est pour cela on toujours les supporter ngai mais papa Cheral ba déjà ba respecter l'opinion batu bo respecter l'opinion batu R9 moi na wana banda salaka mukie junior piana azala traumatisé que quartier la tena BCBG basola raté azala traumatisé amoni maman oya botiye ake papa wana ke ko beta libala ya non mona olingo te na makila na yese mpiana ata JB après aya comme ça non est-ce ce mutu ayebi a tourner photo na yebi photo te asa respect netinga bena okendo de là non finga mabe po linga tata nga te no automatiser na vie na biso et motika mo na sala l'aise bon kuso papa mo kaza mature akola junior pianati na papa za mature akola na junior pianati junior pianati touché même le nom de faire rigolo qui pète faire abeti kara pour ani a mona na junior pianati lokola ba dan ba elena exaucé bon excusez faire encore répondre junior pianaté je te dis bien sûr mais batunaye c'est là papa c'est là ba ilunga bazali Ocha ilunga na kamba famille auto ma famille faire papa leki faire dans leki ya jibem piana
ça leki ya wera son normalement babengaka ye papa Hervé papa Ferreté bana ba respecter papa na mona Adam na école française babeta ba ina fait Adam modi faire akiti papa Hervé abeta koto faire abeta koto basa bana na bango oza ma famille to longa ma famille peu importe Abraham alobi si Kofi Olomide Kofi Olomide on tika la kaka Kofi Olomide papa Kulutu na il est le grand frère de JB Piana point barre tout le makambo mwana ntuka olobi si ami balobi JB Piana akako gérer makambo boyete pour comment na mais ndenge ni yo yebi ke jiba botana mwana ntuka c'est que c'est le cas dans les médias tout l'équipe entre guillemets ce qui mwana ntuka concerne en personne mwana ntuka ce qui au perdaki ce que les cas qui ba ligne s'il te plaît et la façon ya kokende ko soana papa chéri l'on papa chéri façon ko soana mobile la botsa moi te ndenge yo lobika botsa moi parce que elle reconnaît que jiba botai ngana yebi yangote ba yebani momba nazo yo ko na munoko na ye non ba yebani jiba lobite jibe pas yebi ka botisa yi je sais pas si je parle avec lui jibe piada yebi alobi yangote voilà R9 ngana munoko jibe na yokite mais néanmoins na yoki yango ngazaka anytime c'est-à-dire à tout moment na réseaux sociaux ngana okida munoko ya mwana tsuka ke na bota na jibe abotisa nga na âge ya 15 jusqu'à jibe na réagir te ezaka ka bato ba kade mode business ba musaka ba ko jengandu so comprendre ba igo ba tunanga tout ba réagir ngana yo mwasu masala ki sinjo ka benga ye kasi ngana ngaki ndisko to fana nano wana yo au président mais skoto fana kasi ano le zela omoni wana ngakotela ba problématique yoka tangu tu kombo le roi de la forêt na kombo tali wera te na ndenge to peske exemple eza kla wenge déjà kla wenge exemple ya wera son voilà mambo tali wera te pona nini natangi wera parce que eza kla ya wenge soki totangi yo mona wera mo sa botali ba tu as des preuves ya mo so botali ba te wa c'est là un exposé invité là nga OK attention parce que c'est là que tu na sous le mot to yoki wana parce que pose la paix moi trop na Kisinjora je sali leader américain mais ce que ba preuve babi ba lobby te mais tout le monde sur internet et moi en tout cas ça l'émission tout le monde janvier na Kisinjora ba bimi na manette na OK na lunette do on dirait ba en face na ndenge Madame El Mama Sengwa mona nga bon bazaki bon siko par rapport ya wana que ba musu babi que c'est que eza ampinde ba benga nga na zo interpréter ko ba ke eza click ya bato ya fali nde baluki ba sisite loko wana kasi ba njora za kana yo nde ba lobby nde bato ba lobby oui vous ba bien yo ba kangote ba nde bato ba lobby oza bena journaliste de profession yo ba kangote mutu ba kangala journaliste de marketing mais mutu mo bien mais nazo ko penda kebu OK pour la réponse confrère nanga et lobby teke ce qui na solaka na intelligence et le besoin jibe pour la pire vie ya Kisinjora vous comprenez ya mi balé jibe pour la pire vie ya Fally Ipupa jibe tanga uti Kalina oto benga Gombe wa ayemba mo bandalungwa na bandalungwa na quartier ya ba Fally Ipupa donc jibe Jean Bedel ayebi que Rodrigue Ntimba Ipupa lekinanga oui, c'est pas le bien na comme on a parlé bien. Na ça na bango. Ça va on a yo. Qu'est-ce on rappelle comment on parler bien. To ça na bango. Maintenant comme on a comme bon. Oui, on bien na Rodrigue, mais comment on parler. Jean Bedel, donc Jibem Piana. Jean Bedel Piana. Aibi Rodrigue Ntimba Ipupa. Lekinanga. Bango na bandade. Ngala rafia yo za la mona changu. Biso bana changu. Donc ngai na za bena mona changu moko boye. O na lingaka changu koleka ba commune tout. Ngali na changu le kana poto pona botama na changu na tangi na changu na boti na changu na zaka na changu bon vous comprenez et puis na s'imposer li poto da kin batala nga mwana changu bon na bloquer le ko wana Kisinjora akoki ko finga papa chéri pona nini ben fort Kisinjora sala na BCBJ pe na yebi yango tuna ko jenga tuna bla cha musaka Kisinjora sama mileki na ye Bibi Sikre à côté na BCBG danseuse ouais Moutabale Richard Moukena que je salue à Paris donc chanter bon voilà Moutabala Bibi Sikre danseuse chanter Richard Moukena ya BCBG maman bana wana leka Kisinjora on dit Kisinjora na sim
et causer problème té pour que ça bibi secret na Richard Mokena mais comme Jimé Piana bo tele misi pour na Jimé Piana qui un jour azaki na palais na vandi Sandra Li na ba beauté OK dans 16 ya Jimé Piana ya kala avant dans ndako anjoa OK so boyebité Sandra avant dans ndako anjoa Sandra papa soumenga s'il te plaît Sandra Li na ba beauté avant dans ndako ya Kisi Njora maman na Dakris na fait des soldats da Costa Sandra bimana ndako wana nga barumbu asale pa na ndako njora mwana tsuka bengi Sandra non maman Sandra na koyo amona yo place oyo maman mwana tsuka famo na Sandra ezaka pa Kisi Sandra kwa njora po Sandra vanda ala ndako vanda ngati Sandra na fingi yo te ha na ko finga pe Sandra te avanda na ndako Kisi Njora OK alors ça dit que yaka na ndako na sa pa sa adresse tango na ndako moni ndako ya njora Venjora, neni agitoka joro ti poto neni président Fali basoli d'hiver. Après contenu. Dans ça na posa na loba patati patata na robeta ngo boto za télé. Patati patata pona papa chéri ça na pas c'est bon kasi. Na benga muto asala émission na Venjora na biso. OK bo sala o loba. Ayeba ka loba ndenge ya bien. Balongwe pa ya njora. Et ça na ndako njora te. Ben information concrète na opesa bino. Balongwe na ndako ya njora Sandra Li na babote ye mwana nsuka cameraman le la gloire dit na journaliste le kola Martin ou bien le kola Ernest bakei place bakenda ki njora tikali courir ke na ndako tikali stressé na ndanga pa si janvier za kuna janvier ke nota en émission na ke na airport express to bima na biso ke ba jubi belao OK njora longa beneni makmale makei écoute, petit nabiso mwana ntuka azo fala le quoi na filme sur papa chéri. Qu'est-ce que jour makama papa chéri a évité? O le rena ba qu'est-ce jour a évité? Ya eka maman akomo lo pona pa makama chibe piana. Njo avandi na sima ya caméra ndenge faire na biso ocho boire elle mavandi. Na sima ya caméra. Alors, tellement bolingaka, bo créera fali pour pas problème na papa chéri. Bazoomé l'inet ya mwana ntuka il a kisi njora avant na sima caméra babi njora mta aussi cité parce que on dirait njora po njora mta mimaka ina wenge BCB je sais que yem mta tindi njora mema nono Fuji njora mema Minyo Abraham njora mema Zulema et sirité njora mema Dino Caporeji njora mema Eric Mente ba mi 5 mi 7 tango mi 6 Kisi njora tout n'anjora benga Minyo Abraham na simba bona libo kwa na TV. Moi je suis avec ton horizon 33 njora rien na émission na ngabo ça comprendre 5 musiciens na ba message njora rien na bango boui alors ayeka na mwana tsukate c'est ce qui peut être cette émission boui bato ba na sima ya caméra est-ce que bango nde bazo créer problème ou bien autre chose ba oyo et ça munoko na bango na habité tout comme ça kinche ça le ko to ba juge na biso ba procureur baza ba bololé yo ça oza kalaka auto bengaka aux intellectuels OK kozwa mutu ko traduire la justice ça réclame beaucoup d'abnégation afingaki flagrance vidéo audio kutu na justice vraiment lutter nango pour de faire le matin azona fois ya président Fatou Beton de face wango OK toyebi yango c'est-à-dire na ko boya na voice homme tatindelinga yango eza Martin Ste na za libre boya yango ke ngam na tindaki yango te to na posa ya vidéo so qu'est-ce que njora sima ya caméra alobi te po bato na sima na biso awa na sima caméra ba ko zumi on ba dibe ba fingi te ba lobi lisolo te ba tala biso te ba zotala donc njora pe aza na liberté wana donc République démocratique du Congo et pas pour un politicien non moi je suis libre il y a que test monsieur leka avant il se distraire à pas son nai njora sina amona mwana ntsuka kala ana kena pe tambo te petango apesa kisi njora kutana jime pe na Guinée na moto mona même vidéo o mona ngo ouais ayamba papa Cherazo seka leki na ye batika ko créer njora na jibe ba problème pour problème wana na bine ba wenge to kendaka tuta wenge wenge abo wenge to kendanga ngo mabe
bato tout bon tel njora mabe njora traîtresse njora boye allez tant njora va sima ya aigle et ya comme ça aigle pour lenga te muta manqué fe na ye papa chéri allez aigle ya ko taba 12 64 et 24 et ça la mabe donc boti quand njora ça la musana ye muta créer idéologie tia date bato ba chebe ba date boti quand njora calme na fali na ye fali calme na jibe piana na ye Abraham aza mwana ya jibe mwana yo mwana nga mwana ya wera mwana ya kofiolo mide mwana ntuko azali soi-disant abotana jibe piana mwana yaza mwana ya papa chéri mwana ntuko yebi ne bo gérer na bino bakoji akoki gérer yango mpiaka pe za fo mais mwana ntuko réclamer parcelle bateka jomo abimona ya muluba européen ngo le roi déplorer ngona tango mwana ntuko jibe piaka parcelle alobaka te alors tango siko ateki parcelle yena maman na ye bateki il paraîtrait ngana yoki neka to au conditionnel na yebite na yoki ke mwana tuka bateka parcelle pour luka poto pas susa petit na susa poto susa poto lo manike parce que yo lokola côté mo to monde to senti pe yora to senti pe ke au défendre pe moi au lobby mo ba réalité ba nous sommes on des défense pour na jibe piano mais to landi pe audio mo to makala minte ya master moi ntuka azo confirmer que ba divergère azalaka minaire ta divergère pe kaka papa chéri yo sonne ça yo na tu lo ba même ba audio to douter non to mo douter non donc c'est pas douter non mbala ko donc na ça porte parole à JBT et puis JB piana na pesa ngata $10 te nete so bakabaka wana oyebi no goûter JB piana nete so bakabaka pona $10 na été on a lia na va bena basinga eza wera son JB n'était pas camarade, on a évité, on a dit, néanmoins nous autres défendre, et là on va latissa JB. Ok. Pour les artistes en beau canabisou. Azalaka Michael Jackson té, Azalaka Jean-Claude Van Damme té poto lenga kaé, Azalaka passeport rouge. Azalaka JB piana à consoler mes thèmes, Azalaka JB piana à défendre le drapeau nabiso à travers le monde entier. Ok, merci beaucoup Selem Kukuto, tous on a ngambo ya Martin le Bourgeon a habité pour toujours citadin malé mais yo ko baksa nini par rapport à mamboana parce que tout le monde peut venir ba koti ba bidaki ba zuma na dinette ba monier paraît-il on dirait ça que mtande ko tindika mwana ntuka lo ba blogo alo biwana parce que tout le monde internet zo yinda kaka non nzora yana mutu teke alatisi nzora lata des problèmes nzora yo lata problème yé mo lata problème au monde des problèmes ça pour comprendre que non et lo moko et makambu ya wenge mais nzorande aon nga diembela ya nga diembela kana kanyoso mais nzora pas ça wenge parce que auta pe na BCB te auta longwa déjà auta kasi wenge ba ba état d'esprit c'est que ça bon état d'esprit kasi yango ya zo sala état d'esprit yango ya zo sala non état d'esprit au bolo ba ya wenge yango kisi nzora o sala donc ça jibe pas son flèche ya retour ya nga pas jibe yango wana parce que na muto déjà kisi nzora atakutu to benga ke venzora mais aza ser aza mama aza mwasi zomo do aza muto yo moko problème pende yé pour problème wana e yaki vraiment na porte ndako na ye kasi yango sera lobi ke ba ko luka descendre e yaki na porte ndako na ye e toke e ko luka nzora te pe afungoli akotisi yango afandisi e ko luka nzora te non zela silisa zela na silisa yo lobi nga na lobi te zela na clôturer yo mais lo batamo dia doit la biso mona que todo yo na lobi noti tant déjà akotisi problème ya côté problème ta côté zela na silisa non kasi mutu na problème eza problème déjà ye na ndako mutu nga vu mutu akesa eza problème te mais déjà mutuana tango ayaki yanga maîtriser koloba te mutuana tala monde zabu ya ceux qui déjà ngana yo to yoka na kati na moni mutu moko ayiki na sima na yo ayepa na nga ceux qui na mutema na ngana lingi sous problème na yo te na lingi surtout ça ni débat ni o ni a en tout cas mutuana fazonga donc ça na besoin yanga pas zonga saki te ba ça l'émission zela côté mususu zela te ko sala émission côté mususu za na mabete eza na mabete wana ko longa lonjo non a éviter ki po ayebe ke miranda kuna yeba ba yebi yango so ba salia wa bona bongo yanga longa ye ouais yanga longa ki ta sala place mususu na éviter tant ça on a raison wana yele biye ba non jeye kisinjora alingaki il faut aboya abengana même mwana non mama bokilo na ye déjà bengana kai po ayeba déjà que azam
quelque soit toujours l'andara qui mais yoka to kota côté mo boy en quelque sorte babi moi nan tsuka mutami mais na BCBG za Kisinjo non to boité mais si un problème comme limité abi njo abi ba na quartier mo kaza petit na ya pas lokola ye mutayaka na ye na BCBG yepeka mutandimi ko joyer yepeka mutandimi ko benga journaliste ko benga na ba caméraman njo mutabengi mais oui babi Sandra mutabengi merci beaucoup Sandra agidaki epanani zonge pa venzora abenga bato basalaka na bango bemission ya YouTube mais ye mo tu fais nan autant de Saratola na lobby na lobby autant de Saratola yoka na lobby boy maman njoka bien autant zela to tu fais nan te ye mo mona tuka boyango to boite to tu fais nan te to ebe moni wenge bolobi déjà Kisinjora uta na wenge wenge ezaloka na koloba ezaloka dinte armée moko boy. Donc, ils ont un code où ils peuvent s'amarawana. Aïe, déjà que moi, n'ai code abimana. Donc, pour nous aller un peu clair, Kisinjora et Bongaki aboya problème wana. Au moins, c'est là, Nassil, ça s'il te plaît. Au moins, il temps déjà yon dimi ko joua mutu, ko fans, ko benga batu. Ça va. Ça va bien te. Kasi yon a le temps yon dimi ko benga déjà ba journaliste ba ya. Na benga journaliste. C'est là pardon. Basa l'émission na yé a s'inspirer s'il te plaît non c'est là il y en a des biso ngapi na informer selon Martin pour te comprendre déjà que si moi nan tsuka lobby que eza njora tem tabengaki journaliste donc yozo confirmer njora c'est que moi nan tsuka bombami eza bombi njora ya ona nina loba moi nan tsuka soka lobaki bongo eza pona ko boya problème eye panzora mba yebi na yeke eza bongo parce que moni mutu tango déjà zo loba mabe parce que moi nan tsuka tango aye pa na bango ezaki déjà pour aloba mabe to aloba o no se zena mutema na ye avant ya kinda leka déjà bango bazaki informé na nini o moi nan tsuka ayaki na pa na bango nde ba yoka ki na koyoka wana soki bazaki batu ya bien bayebi ke bazalaka na problème te na jibe mpiana bakokai kozwa mwana wana baencadre ye na problème na ye balukeli ye bamikolo ya famille ya ngambu ya jibe to ya ngambu ya ye mwana wana bake eza makambo famille non nasilisa alors si ça makambo malamu te tika to chité déjà to chité déjà ba mabe tika si ça non ngazolo ba mabe te mais il faut yo permettre tika si ça il faut encadrer ye eza problème familial eza problème youtubeur te il faut les non Jora akokoka ko gérer yango te mais ya wana lobi ke non ko bimisa bango libanda c'est pas mauvais mais akoka ko accompagner bango na buzoba te non c'est là na silisa wana eza déjà buzoba na ko loba no parmi bato baza devant caméra ne biso toza awa bazo accompagner biso na émission déjà bazo déjà nengo zolo ba wera botala mo susa ba ko ngaba ona sima nengo ko fe wera botala mo sa bato na poto awa moni siko yo foyer wera na ma problème non yo ba ko na sima na ba yo to bango donc tu vas na sima merci beaucoup va ça nga Yacine to chité déjà pardon aussi ça ni papa non stika te 30 secondes 30 secondes parce que 30 secondes c'est le tika 30 secondes 30 secondes Kisinjora yé kola ko bima na ba problème o itali on a conseil pesi OK c'est na question conseil non tika si ça mbondo o mele mbondo makasi déformer information non tous à la claire tous la vérité au PC information to développer information ya mabe non eza ya mabe te to développer information donc c'est à dire que il faut to luka Kisinjora abima kana makambo itali yeti parce que Kisinjora na makambo wenge azalaka te Kisinjora aze pas fali to yebi ke fali na jibe bazalaka déjà na ba guerre d'esprit yo na guerre wana te ngamu tunakotsa bango ba guerre wana ngamu tunakotsa bango ba guerre wana OK ngai mutu nakotsa bango ba guerre wana te biso nyonso tout tozala ba témoin eza na mutu moko te azalaka libanda ayebaka ngote tango ayenda ba informer biso tout tozali na kin tozali ba témoin guerre d'esprit ya jibe na fali ndenge zaki tango Kisinjora aze pas jibe oh non surtout na ba dire na makambo nyonso zo sala aye bayango même na quartier na bango ba funda ki mutu nyonso tout azangi informé que Kisinjora mutu a guidé mwana ntsuka ya kokinde ko sala émission aye bango soki azam bato fo ba leka na justice pona kawana
Merci beaucoup Martin. Tu vraiment na suka na habité célé va retenir ni na passage non par rapport il y a dossier Toto le Belasiko. Merci beaucoup mon frère R9, grand journaliste. Merci aussi Martin, grand journaliste Mbo Nabiso. Na fier ya rusala ba débat ba nga aboué. Peu importe, on a Martin Toto qui est ndenge pour Martin, on a trop direct. Mais tu as poto enseigner, tu apprendre, tu rééduquer. Tu es informé, tu es mal informé ou mal intentionné. Je me dis papa chéri, comme conseil, on ne fait pas à papa chéri, moto pamba. L'homme qui a mis l'eau dans le coco, aux âmes au bali. Et il y a la kabatounia, c'est la kobaté nzétété. Oye, mobali kobot, ça moi c'est msouli banda, c'est pas une infraction. J'insiste. Mobali kobot, ça moi c'est msouli banda, c'est pas une infraction. Mais pas mineur, hein. Mais yo le baki. Mais c'est qu'il y a pas le baki. J'ai pas boté moi. Excusez, Martin. C'est qu'il y a le baki. Tu vois, la souka d'ailleurs, ça c'est aussi. Moi, j'ai 19 ans. Moi, tu l'équipe. C'est quoi, mais tu as scellé à répondre parce que Babin Jor a lobby, papa chéri a le baraté dans le dossier, il faut le bas. Bon, on a eu un peu de Njora. On a eu un peu récemment, on va dans une émission. Maman a vu ça. Tu as une vidéo, moi, il y a un sens qui a éclairci, il faut le bas. Mais Martin, au lobby, tu as un peu de l'eau, mon frère. Tu as un peu de l'eau, dans la moto. Liberté d'expression en côté. Non, il y a quelques secondes. Ah, il faut ça. Martin. Ok, ça va, il n'y a pas de problème. Tout ça va être média. Quand tu dois payer sa info, et ça a moi une valeur importante. Pour la nini, va considérer ma mtolo ba. Qui sinjora a côté en BCBG pour gagner nini. Qui sinjora ça fali pour na 5 affaires on a nzoto na yi. Ko nda votuka. Alors moi je vais pas pour ceux qui me montrent zimbongo, après ça njora elo côté. Ceux qui me montrent tant que lupango, après ça njora elo côté. Oh moi na so na papa chéri, nya se doit limiter. On to leki. Papa chéri Zala Moutou et arrive à Kanabat. Ok. Ngai pe na lobi te ke mona tsuka kosi, iba lobi ya solo. Ok. Na mona iba maman o ba salaka mingi na souci ya bana, po mona sa mona na ye. Tant que mona mona été robe privé et présence ya mona na ye, et ko déranger. Ouais. Et ko te mais ils ont dérangé. Pendant 4 ans. Martin, qu'est-ce que tu rappelles si ça ne déconne pas? Oh si ça non. Tu qu'est-ce que c'est? Si ça papa. Tu qu'est-ce que c'est? Il y a aussi ça déjà. N'habite sur mouton, n'habite R9 yo j'ai dans Martin. Martin. Pardon. Merci. N'habite ko baksa souste. Ah baksa souste. Merci beaucoup. Maman est dans un souci à comment moi na yo so monate. Moi na tsuka osala ba raison ebelé. Oyo ko ça la pomo na mwana na yo. Mais raison o ezala te ki ebebisa yo ndenge yo ebisa biso ko botana jibin piana. Papa moi na yo. Pour au-delà de tout, et là comme c'est un point commun et ça la moine. OK. Aux accents. Donc les qui n'angaï mon atsuka, tu dois avec une obligation s'il te plaît de demander pardon ou ya ko zonga sima ou mais ko tisser encore ma relation mala mon papa chéri. Comme ça jibin piana. Ko humilier jibin piana avec artiste musicien. To mesana ko biso to le karma télévision to mesana ko kitsa biso ko finga ko kitsa ko sala tout mais lobby na yango ça na posa ya bien-être ya mona na yo. OK. Donc faut ça ko tsa garde fou pour élécater. Ba to pe botaso ba musicien o bo tarabasi et là na ma BPT. Mais oh bo moni papa chéri comme lié était à pebino pour sonneté. Vous comprenez? JB ne pas un irresponsable pour ça faire moi na pour ça faire. Et là que bo petit c'est ça poto. Potogar. Donc on doit retenir le bomeza, les apotes de l'obian. N'habitez vraiment tout comme vraiment dans souka, il y a entretien le don, n'habitez 2 ou 3 personnes pour sa beauté. Non, ngai na pesa na nzambe, merci. Et on s'en biso na bino. OK, merci. Na pesi gloire dit, muta sala film maïso ba mbote na pesi aussi lèvres tomate. Ma fengouani, na pesi ba mbote de sport la biso na pesi Yannick Kini Rombox, les millionnaires en tombe la bendele ya Tchang en Afrique du Sud. La PSI Zino, ça fait la double nationalité. La PSI Bambote, le trésor Mouti, Fondation Mouti, la PSI Bambote. Et la PSI Martin Loukoussa, Pano. Mais ça, les autres salamana, on a tra, Camp David. On avait le Camp David. Martin Loukoussa, Pano. Donc, mais ça, ce monde, non, joyeux anniversaire, il y a mon Royal Moukoukou, on a PSI, joyeux anniversaire. Royal Moukoukou, joyeux anniversaire. Quant à moi, il y a Soukapé, Martin Fabot Abosana. Ils ont mis son excusez-moi. Beta Pembela,
bajournaliste batika kokoma bapede wana oloba ngo te jibe fongoli olobi oui batika mpe kokoma bapede merci nakokende ngai keno merci beaucoup oluka so problème keno donc nayebi te eske Martin bambote na bato balandi yo ngai avant ya kokoma na étape ya mbote elongo nga nakoloba nakopesa papa chéri comme idée ou conseil même pesa idée na bengani de asela kende yo asonga na bengani na yo te ke soko otindi mwana wana na poto akobwaka ngunda na kombo na yo c'est faux. Moi je pense que ceux qui mwana wana ntuka lelo oyo asi retrouver na poto bamakelele nyonso to ezotya awa toyoka ngo te même na yo po oyoka ngo te donc eloko déranger ezakaka ndenge yo mimaki bato ebele na nini États-Unis ye par rapport na parmi la liste ya bato wana azalaki te. C'est pour cela tika bamakele wana donc kokisaka aposa na ye eza nango gravité oza déjà na mwana moi récompense kaka bakisaka parce que aza mwana mokie ya liboso ekei ya mibale ekei me ya misatu pesaka chance asuka. Et merci vraiment à Fabrice Ngoma depuis États-Unis donc on va le barra toujours na kobosa na te. Et merci à Rit Moutongo depuis France yoyebika mikolo donc nayebisa que yoyebi déjà mambo téléphone de tokendela nango. Et merci aussi à Trésor Moutombo depuis France aussi ba bonne guérison na yo. Et merci à Gelor et Feyo depuis France, mon ami de France aussi. Et merci à Luka Chipapa Mapasa depuis Luanda. Donc, je suis venu à Moana, donc je suis venu surtout à Lingomba, à Koba Plus, je suis venu à Kumba Maga, donc tout bien à la Bengala. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que ça en est fini et je pense que Bandeko Tour Bolandi Bisso na Koba Plus, tous en besoin de like. Commentaire na bino, c'est absolument un plaisir. Un grand merci à Glorio Azaki au forum derrière la caméra et grand merci aussi à mon frère et ami Chris Mbemba Yokeba depuis Brésil. Un grand merci à mon vieux Bruno Lubika à l'argent propre et à Djongo Naimen. T'es avantageuse de patron interne. Un grand merci à mon Namonio la Musika, Shuna Chanel la parisienne et moi Sinzambe, je te salue. Donc il y a tout le monde le matalko gloire Moulema le sniper donc balobi Namonio la peut mettre Carole Chaminga le jeune du barreau bonne guérison à toi. Donc il y a tout le monde le matal tout le monde en Arabie, se s'abonner massivement et je pense qu'on se revoit à la fois prochaine quoi. Bye.